Ande ko nzambe alakisaka makambo na ye malembe malembe. Naza kosenga na ba pasteur nyonso oyo sataniste mokuna recrutaki po bozala ba travailleur na ye. Bobima sino te bokotika na ba malédiction. Mokuna c'est un grand violeur armé au bionso boyebi. Alors na makambo nzambe bo no travailler pa na été. Bomoni o eleki yena François Mutombo. Un autre travailleur, un ancien travailleur de sataniste Mukuna. Alors, bon, mon histoire église n'est panzani. Parce que Satan a côté le Mukuna n'est pas sakanate. Et panzani n'est pas babé. Alors, nous avons sabino quelques images. Mutombo. Parce que na ACK ya Kinchuka balobi balongwe na bango. Babengi bato ACK boya kozwa ba instrument na blo na bino polo pango za biso. Modèle ba ye tango bakomi kuna ba wololi bango ba komboli bango memba kele ko kamwa. Esanga ekoti mobulu na communauté ACK mwambe koti zelo mbwata bota la bino moko nyonso ebandi na ba video oyo tozali na ACK Kinchuka esika pasteur wazaki responsable alobi alongwe na communauté ACK basali video s'il vous plaît pona kobenga bande kona bango ACK baya kozwa biloko veut dire bakiti batroupe o bapanya mabonza boya kozwa na mopanzi kaka ya video mwa réunion moko restreinte ezali kosala makote kuna lokola mpaka lingomba bango baosala nonu réunion kasi kotoyo video ezosalema balobi balongwe babona bango likambo impère vedi tata bomoko ekolo bomoko o voilà balongwe yo communication na bango ACK boya kozwa biloko na bino église na biso eza toujours ACKT biloko marqué ezali église na biso tokabeli bino yango na mao kozwa biloko na bino oteka biso na kimia tolingi lisusu te 24 heures après motuka eyaka te ye botala bino moko mutuka ya ben ekomi esika ya église babandi kotondisa biloko na kati badrume wu bakite wu kasi ndenge bazozwa biloko boye bato bazalaki na se bandimi bazolandisa bango maloba likolo kokamwa yoka communication kokamwa mutuka etondaka te etondi bakomi kokende tamu ndimi oyo azokombola bango makolo vedi bayo confusion ekoti lelo eske oyo eza kaka makambo nkolo tope bazoelela baintérêt personnel na bango prophétie ya pasteur de Nilesi eya makasi oyo wapi pétage tina église ngebe toujours ekei Bandeko bomoni misala Satan ndenge sukaka combien de fois na yebisi bino mukuna za musala nzambe te ba wale sala de sala nzambe te tala makambo ndenge zosukila ye tala makambo ndenge ezosukila nani mukuna azwaki bato nyonso baluba nyonso neti basali na ye kobeta bamama bato koempoisonner bamosusu kovioler surtout armée mais tala ndenge sikoyo bakomi koconfondre ye bandeko eza mawa alors to continue à mibale
mukuna omoni ndenge Satan ye muka sambwisi yo. Dans toute chose il y a un commencement, il y a aussi une fin. Bolingi misala te. Misala na bino kaka bino nyonso, misala ya église. Ko violer. Tala siko basi yo bana ko violer ba musu ba kimi. Église wana eko suka na ko panzana. Dans le baki, il faut fermer toutes les églises de Baluba. Parce que vous foutez de la pire merde. Donc, banda chilomba kota. Baluba, donc, eye. Tokoza na kimiate. But wazo sana ba honte ya l'église eza Baluba. Tala mukuna. Mukuna. Tala. Baluba bana ozo neti nzambe. Ozo konozo baluba na mbojimai na kananga. Ozo ya na bango. Ofutaka bango te. Opesa bango. Kolese bango difficilement. Ko viole ba na bango. Ko viole ba mama na bango. Tala lelo yo. O balu ki supa ya mutu. Oyo azwe ki déjà popularité. Siko yo mukuna. Trande ko sambwe. Mais mukuna yo kana yebisa yo. Jour chilo mbokolongwa. Ba procès na yo ya viol. Toko reprendre ango. Oko beta prison. Ndenge muninga no mukende akimaki. Yepe un jour toko reprendre ye. Alo bandeko. Soki yo sambela pa mukuna. C'est un sataniste violeur. Ce n'est pas la peine que nous sommes là. Nous sommes là, bima, landa même mutombo. Parce que mutombo prêcha kamwa bien que les gamukuna. Parce que mukuna yebine Bible. Mais mutombo landa qui kamwa prédication na ye. Bon, tant bien que mal, mais ça va par rapport à sataniste nani mukuna. Voilà bandeko, on a un sabino. Yangwana nzambe apambola bino à la prochaine occasion.